Janifa ya leli na kombo na yo, José de Londres leli na kombo na yo. Ezaka nini? Ngani na bangi sa fort. Basi pelate na kombo Junior Wendo. Obindeka to sali boy. Tanga na se. Okomona be insult. Yaka ndepo bandeko na yo mibali. Na sali ni? Kobotola basi ya bandeko na. Bo basi mo balinga ngapi pwani. Basi ba maboke bolinga ngapi pwani. Otika ngai. Na bakiselo mususu bina file. Na baleki na biso basala musique ba ya buzoba. Omote basuka ya bisiko. Baleki ba déranger biso ba ya fort. Basuka ya. Franchement, obi ke baleki na biso na ba déranger biso fort. To buleke makambo asala za solo. Basuka. Musique na buzoba moko. Tu vas déranger. Oh, les gars, là, boy. Hey, au pouce ni boy. Hey, au yé boy. Hey, tu sais qui est? Eh, mambozo loba oye. Na question na tuni yo. Ibala ni wapi? Toi qui n'as mené, toi qui n'as mené. Désir, désir. Musico Betel Bisso, paix à son âme, est mené à Kincaster. Ils ont pour nous confirmer Bisso que balek ba sa musique à Buzo, ba musique à bien de yango. Kasi elo noto ba tout à l'heure. Balek na biso ba déranger biso mingi. Siko ba biloko na bango nyonso e déranger biso wana. Tchou. Lito evandi. À quoi ba déranger qui mato ina bino? Non, to bandolo ba eloko oyo. Des jeunes au bazo ya lelo baza na vie rapide. Vie pressée. Vie pressée, merci. D'accord. Donc c'est-à-dire la jeune balingo mona ba denzela fort. Yango zo mona ke ba denzela wana et ko pesa yo za ngo posa. Denzela ça veut dire quoi? Ça un peu moins clair hein, na mo kilitoza négatif na positif. Ah. Donc so raté positif. Positif. OK kana négatif. Si ko pona tondi sa stade, mingi bato batondi sa stade wana. Bakena na négatif. So comprendre que bato ba sali omoni ka muto sali plein na stade alekenzela mususu biso lokwa to sala mpiaka omoni biso culture pays vie lokola to sala ki mpiaka omoni mpiaka wana eza batu na biso nde bango wana to boyaki na biso nzela po ba que po simba kite yango zo benga bozo lobaki ya baninga ndezaki ya bakisi ni le simba kite stade na bino simba kite na ndeni kasi yo moto to loba ke non te nazoloba o batu bazoloba pona biso est-ce que bakosa yi makambo ke boso non bakosi biso plein la biso yango wana ti plein la biso yango wana biso plein na biso batu oyo balobaka mabe pona monstre d'amour batu oyo bazoloba mabe pona culture pays vie ba cultiver nyonso il faut ba boye plein na biso yango wana. Donc ça dit mpiaka o bato bazoloba ezande plein na biso. Voilà. Nga naza Junior Wendo. Naza Junior Wendo. Omoni lelo na lali na bina ke États-Unis kasi ko na kei. Trop de visa. Na lali na bina ke mboka boye, Hongrie, Venezuela, kasi ko na kei. Avant to sala ba divergence ya ba maloba na bandeko oyo lingo sala ba kombo na bango siko bandeko na yo bozana bango te na lingi na ngaso ba bandeko te bandeko ba finga papa ba bandeko na ngate bref na lingi na ngali susu masolo te ezape avis na ba journaliste presque nyonso obengi singa na émission na yo s'il te plaît maloba ya bampiakere ko tuna nga yango te ngai balingi ba perdre cible na bango ngai na bandolo ba ka ke oui bandeko ba finga papa te bango ba monyo mabe bango ba monyo mabe bazo finga nga trop siko na décidaki o imaginez moi nga liboso Priscilla alors bien même papa il faut pas suivre les gens que vous avez pas le même crainte de vie que ne mabe o ebi ke ba vidéo compromettant kasi sort na bango ba proposer ni $50 babi chérie là ça non plan on a $50 non tu na ke siko na western avant na kende babiloko ba $50 c'est ça na ligne na suma masolo wana te vidéo pour na $50 asala ngomba na $50 $50 na bi mo si ngwa sala yibongo
siko ole zalata mobali bo biso bangala tolobaka vérité zala mobali ko sela ta makambo siko uti na culture bi mpia kam te salenga bo yango na tikaki po eza pona $50 nda sali bongo bah après bon et pas ferré gola bataringe ya mukolo tozana okozonga maboko bamba okozonga maboko chef-d'œuvre et pas fali maloba taba yebisaki ngaye nzoka ezalaki makoma mele koma makala nzoto liputa bo basili eza te esili toclotire baza suti bana bawata rien eza te oyo etikali oyo batube esali succès na baalbum bafere ya lelo rien nazoloba te esili na soki na wana eza te le reste baza te mpe eza te akwa bon bapeseli biso sikoyo bakotisaki biso na patrimoine ya UNESCO na babiloko kala ya lelo te te na maloko banjela biloko bawende okalosoi bapapa tabulei bato bakanisi peut-être visibilité ya bato ya lelo nde moto ekotisa biso na patrimoine wana bazonga ekala mpo baye nango lelo. Salut, c'est bel et bien l'artiste et comédien Jean Molayi. J'habite à Paris et pour moi, Senwave va changer complètement la donne. Moi et ma famille habitons en France et souvent nous envoyons de l'argent en RDC, République démocratique du Congo. Avec Senwave, on peut envoyer au minimum 1 €, ce qui me permet d'envoyer souvent des petites sommes à mes proches. Et c'est super facile, je peux l'envoyer à la maison avec mon portable et sans frais. Alors, dès aujourd'hui, téléchargez l'application Senwave et découvrez les transferts d'argent simples et sans frais. Grâce au code promo Congo Mokili, vous pouvez bénéficier de 10 € lors de votre premier envoi. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Mokili Télévision, un grand merci. Tout plaisir est pour nous de savoir que vous êtes nombreux disséminés à travers les continents. Vous suivez Nondi Premier, votre humble serviteur, les journalistes le plus humble de la République démocratique du Congo. Nous sommes revenus, mesdames et messieurs, fidèles internautes, vous le savez très bien, Totalaka toujours mobile parce qu'il faudra vous satisfaire. Et vous le savez très bien que cette émission a pour but de vous informer, de vous divertir également. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, fidèles internautes, nous sommes venus à rendre visite à un artiste musicien, bourreux de talent, Boébita, Azad déjà, na histoire Manko, connaissant déjà son progéniteur qui s'appelait Wendo Kalosoy. Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de passer ces bons moments avec lui. C'est avec lui que nous allons bavarder. Hein? C'est Junior Wendo et nous allons partager de beaucoup de choses. Kalaming te bazo kende Luanda. Bazo ça la préparatif. Il y a ba concert au tourné, allais-je dire, il y a bango na kati ya Angola parce qu'ils ont les productions na kati ya Luanda et puis libanda ya Luanda comme ça normalement on a déjà na Lunda côté ni nango ba boss Daddy ça immortel bazali côté ba Niseba Mola bazalaka côté ni ba masananga ba Jordan Munganga fils Mayaya bango tout et puis ba boss Roger Kambeza bazarande na Kanfufu wana et voilà et nous allons parler de beaucoup de choses. Boebi Marambozo le kana culturel pays vitile les autres continuent la culture pays vivi na Europe babi singa zara brutal trop azara un peu moins agressive. Pourquoi azar artiste musicien sur cette émission le passage Nondi Premier Junior Wendo mbote na yo ndeko na ngai mbote Nondi mbote na bao batala biso to bonsoir ou bonjour yo dépend na na héros bazo la biso mingi bazo o taba mingi ya butu to se focaliser mingi na bonsoir bonsoir na bato batala biso. Ah, on peut se dire déjà par rapport à Mikeli vous allez là. D'accord, il y a Rosala Nayo. Tengande na sepeli, gravement na sepeli yoza famille. Omoni famille ceux qui azawana ndenge ozochanga maboko boye donc c'est énorme. Vraiment merci nayo. D'accord. Et lora liboso oyo naye na moni na répétition nayo et orchestre za rofanda
mais bato baroka moi parce que des fois oza mingi na poto mais ndenge nini yango structure ya makasi boye na kata Kinshasa. Comment tu fais pour ozala na niveau haut? Non, toumeli, hein. Je pense que toumeli bato ba yebi ta mususu yonde oza peut-être moins ignorant. Non, bato ba yebi ça fait pratiquement toi qui n'a pas 5e année, hein. Ah bon? Toi qui est 5e année, donc ouais, toumeli aga musala, hein. Toumeli vraiment. D'accord. Et ça l'a bien. Tant Nathalie bandeko nayo répétition mingi boza la musique ya kala. Ba interprétation ya ba ancien succès p. Est-ce que ils ont apporté leur monde à carrière nayo tous les exigences ya ba fanatique ndese ngara mo zonga asima wana. Osali les gens nandi manani. Na moni ba ancien succès bo moni boza ki pe pa waze quoi et puis quelques nzembo ya ba ancien succès na bande ko yoka. Non, et pas monstre ceux qui na beta ba nzembo wana po parce que za ba nzembo yo ngai nazala eza ndeto lo ba na verbe. Nazola tabilamba papa, hein. Moment où on a un album, et ça, moment où on a un petit attends, qu'on a tabilamba papa. Petit verbe donc c'est à dire voilà, ça fardeau mo na même na vie pour on a bima na maternité à culture pays. D'accord. Donc je suis dans l'obligation il y a ko les gars mo na liboso maternité na biso ko sokola ngo, hein. Donc voilà. C'est très intelligent. Est-ce que Mambozo Bimeso apprendre et pas monstre tout les éducation déjà la famille? Non, ngamona yaki non ndambu, mais mingi na prendre na culture pays. Pour nga nazala vice-président par force na culture pays na sali vice-président par force. Mon bout azora pouvoir mutatinda été nga pe nazora pouvoir na culture pays ba série na biso. Nga na continue na 2009. Na ko pouvoir na 2015. Na kangi 2015 na yo longo na 2018 fin début 19. Ça fait 3 ans 4. Non, 10 ans na sali na culture pays. De 2009 na longoti na 2019, ça fait 10 ans. 10 ans. Donc on a salindé 4 ans. Il y a pouvoir. Il y a ami intime, il y a l'équipe intime na monstre d'amour et c'est Zali. Na pesi Zeka Luzeka, prêtre David Beckham. Na pesi mon condi Souza Koutou Léon, na pesi mon vieux JP Lukombo Mikoronson. Donc voilà, na sali 4 ans na qui pire petit makasi na monstre d'amour. Et tant on a longende na yo sala wendo vina ngai. Ah, d'accord. Alors, nous allons profiter. Il y a Robert appelle solo à monstre. Mbala moko ndenge tobeti na solo na ye. Betela bisona nous est fan de li ya monstre na bino. Artiste musicien boleke pa na to bozala ke pa na. Il est comment? Trop président, trop exigeant, ayoka raté mutu makasa linga bino te trop dur na bino. Na sepele wa mibale. Aza trop exigeant. Donc alingande musala mingi. Bon, ngai azaka kalati. Abanda olinga musala mingi tanga na zalaka. Donc yé boulot de kaka boulot pour moni lelo biso ba jeune bazana biso lelo to travail à penza mingité. Comment ça? Biso to travailler de 10h à 22h na culture pays viwana. 10h ti 22h. Ce que yé nanda kon oyé pas ya monstre 8h. Donc ça dit bobandi 10h bobandi bran pam 13h bokati boké 45 minutes et pas maman 6 kana ko na limité wana bolelele maman dendo. Aussi sur le badendo, beaucoup de sous bobandi on 22h. Donc ça dit to aza exigeant musala naï. Donc c'est un monsieur oyo a yebarani na lingara na musala oyo. Ti le la commune sika komi boye parce que ça boulot kaka. Donc voilà, aza trop exigeant na boulot. D'accord. Ça veut dire que soza fort na musala te toza bonté au mona mbala mo mabe. Soko linga voilà na sepe na terme qui toko ouais soza forte toza pe bonté to linga no pe bouloté au mona monstre ndé mabe mais so linga ka boulot na yo oza fort na boulot na yo oyebi eloko nini yo lingi osala au mona ajo azoko tchenga bien a nyoko langa boye ndeni po lobi osala mutu o nazalelo parce que tango tché bande kwa lelo balingi musala te. Ça veut dire que au sala analyse comparative na ndenge bozalaki et lelo ceux qui n'orchestre no bazozo musala na te est-ce que ça côté na yonde mutoza un peu relatif oza loko la papa na ote to bangonde bazokotisa on ba exigence na bango ke to lingi musala te bangonde bazokotisa nga na ba exigence na bango balingi musala te ozofunda bango directement. Mais je dis omoni lelo omoni biso ton to travaille pas batou balobi 7h obi ngai na ndo tshako ba pété na ki poto te babi 7h nga de ba 6h15 na otambola pembeni wana ka monstre d'amour. OK.
so babi 10h nga de ba 9h45 naza de pembeni ya monstre d'amour mais lelo ba jeune lelo ezaka pas forcément ba jeune ya Wendovi ba jeune presque tout ba commence so babi 10h ya lo alamuki 12h aye alamuki 12h aoya so erni on comprend si ko biloko boye pe yango sala ke okoki jamais ko avancer na musala na yo po yo moko na non soi oza respecter na musala oyo yo oyebi. Alors oza bon nakireka na vulgaire oza oza mosa ndumba baninga babanda boulot 21 yo ya 23h mon raté de 51 clients. On comprend donc ça dit boulot na yo il faut ba ko respecter boulot na yo. Nzambe azalaka juste na muto azo respecter boulot na ye. Balobi boulot 10h. Nga 9h45 na nga nzinga. Tant bi 10h na zana kacha lupango wango babi ya 10h wana. Po bra to bandi ere osila esili nzamba zo mona ata lelo zo liate le bozo liate mais du fait que oza sérieux na musala sérieux ne futi yo. D'accord. Na OK na logique na yo ya musala makasi parce que na monaki passage ya ba certain play ya ba G5 tipo et tout ça bazo travailler dur mais retour qui par rapport à rémunération. Est-ce que ça babilo ko bino pe monaki na ba orchestre on attend yo posa la qui parce que vous avez équipé ensemble là-bas. Ba pesio déjà chance ba bisala vocal. Bon. Nakati vocal na yo obi usandeni ifona kabola liloba mukie mabanga ebele nakati mabanga wana de wana rémunération bah oui pour orchestre mon côté na mokili awa la musique a Congo za na onde ngwana te orchestre mon côté na mokili oche partout nazo généraliser tout wana na S na suka donc ça dit biso nyonso orchestre mon côté na mokili et futaka na ngomutu on comprend donc ça dit que so ba pesio déjà vitrine mo wabi bon sala vocal nga vocal na sala tokena na nini comment on dit te na comme esclave d'amour vocal nga liboso na 2014 d'accord na comme esclave d'amour liboso na yo mama na comme mendre d'amour liboso na yo mama bon bref on comprend vocal nga liboso na sala tangu na bandi koyemba na silisi wana mbala moko na bandi kokotsa mabanga na mabanga wana ezo permettre ngai que moi ba et permettre nga nazala véhiculer c'est ça olobelo moko na ba orchestre tout bon tant de monde nga na fandaki boye batindeli ngai vidéo miel de son azo futa ba artiste musicien azo pesa bon ba enveloppe miel de son ça allait bien on a que ya bimo libanda ya ordinaire mais ça allait bien bon c'est kinde ndeko ngai miel bon so na penser na miel na kepe na ba master to za ngana ya en commune nani Gerenkiabi esika zali na pesi mbote ouais ça allait bien grand chanteur mboka na biso miel de son na ke côté kuna te ngana kende ka futa quand même artiste futa bango ezaki bien oui ignorer muninga non mais ngala contact na ignorance non mais c'est bien félicitations miel na baxelo mususu bina file non baleki na biso basala musique ya buzo ba mote basuka biso boy baleki ba déranger biso ba ya fond basuka français en fou là obike non franchement obike baleki na biso la ba déranger biso fort to buleke makamba ça les solo basuka musique na buzo ba moko obike na bande mission bien ngatom na obike baleki na biso la tozaka déranger oleka na nzela boye opusani boye oye boye tosuki yape bambuzoloba oyo na question na tuni ebalani wapi tokina na yemene desi ye
Beteli Bisso, paix à son âme, est mené à Kinkester. Ils ont pour nous confirmer Bisso que balé qui va faire musique à Buzo, ba musique à bien d'amour. Kasi elo notre va tout à l'heure. Balé qui n'a pas dérangé à Bisso mingi. Si vous avez on a bon nyo so déranger à Bisso wana. Tchou. Lito Evandi. Elo ka bayilo quand vient à Bisso, a auto fêter 40 ans Voilà, comprenez que c'est Kenda. Junior Wendo. Libala, libala, tunansango, mama, tunansango, masopela yonde masolo, bakulutu babala kala bayebinde makambo, papara babota biso bango bayebinde sekele, libekele koma susu mama, kuruse ya likamo kumeka kwebeta ilote, tunansango. Zoga Mathieu. Charlie Malula. PDG Makambuta Yokinda Azakanga Yepai Yokaza Urobakira Ngayoke Imokambo Yakosoba Nakoso Kite chef d'œuvre ba vie basala ozoko ba chef d'œuvre ba vie basala bon nazonga na ndako epa papa eloko moya papa bolingo na yo kati ezali sene kila moko na boyi kozangaka yo trop longtemps. Si Cynthia Limole Tamba bien-être Mireille Aouchai Patrick Kisongo bolingo na yo kati kayene ezali sene kila moko na boyi kozangaka yo trop longtemps. Soki batuni ngai kati mabelaka bango moye ozali ya papa Victor Moyi soki obami pasana ngai keba ya kozanga epai ya kokunanga Junior Wendo ngai papa makosa tina jona ngai bolingo sanzola tesika tosukaka katika yene ozomona bachedevre Junior Wendo so babengi o jaloux ya génération ya sika oyo ke bango babeti banzembo esali succès yo lobi bazo déranger yo olobani so batali vient mais lokola pe lokola ba opinion za partager système alola rat na lifelo mutu akota ndenge na bango so yokota lola okoti lola so okota lifelo okoti lifelo à quoi ba déranger ki matoyi na bino non to bando lo ba eloko oyo des jeunes au bazo ya lelo baza na vie rapide vie pressée merci d'accord donc c'est à dire elobi monstre d'amour a solo nga dernièrement tant on mona après les 12 na stade de martyr ba jeune balingi omona ba denzela fort yango zo mona ke ba denzela wana e kopesa yo za nango posa denzela ça veut dire quoi ça un peu moins clair hein na mokili toza négatif na positif donc so raté
positif okeka na négatif Bah, ça sikoyo veut mpona dire otondisa stade mingi bato batondisaka stade wana bakendaka na négatif yango na esalaka bongo bajeune sikoyo ya lelo oyo trop de négatif ezo réduire yo mpe na date ya mbotama na yo na date oyo okovivre longtemps na mokili c'est ça oloba mambo eza sérieux oyebi je suis sérieux na bato baotala biso oyo eza chaîne ya monene ti obiso ezalaki bachaîne ya mike oye ndenge naloba normal mais oyo eza chaîne ya monene bato ebele baotala biso de jeunes ya lelo balingi bisimba nde trop et pour marteler o batondisi pe ba stade ba kena négatif lokola pe la plupart bon na bongisa moi français ngo la plupart bato oyo babeti stade mingi baleki pe nzela ya solo te oui que babeti ka 3 personnes te 3 personnes te wera so comprendre ka bato basali omoni ka moto asali plein na stade aleki nzela mosusu biso lokola tosala mpiaka omoni biso cultura pays vie lokola tosalaki mpiaka omoni mpiaka wana eza bato na biso nde bango wana toboyaki na biso nzela po baproposition eyaki monstre na ndako ne oyebike file indien ya bato banzela négatif wana bayelai monstre d'amour omoni awa nasololaki na intel ye mpe soki olingi kaka tosala lokola intel monstre d'amour abi non ngai bato nzambe aotindela ngai YHWH voilà. Mesdames et messieurs, ça devient très sérieux. Kala ba papa na ba maman ba bande olinga te ba musicien ba bala bana na bango. Soit disant que ba musicien ba tabakisi ba taneni. Et après un certain moment, bande ko ba changer qui. Moi ba vie comment eko changer. Mais ba propos bozo lo ba lelo. Bozo zongi sabiso na mamba kala ke pour ça la musique, pour ça la succès, il faut ça na kisi. Oh, c'est la question. Hein? C'est la question. Pas forcément, il faut que ça la carne ici. Pour nous ça la succès. Té, so ko za na mokili. Nzambe atindi biso, apesi biso de maboko. De makolo. Ça dit pour que ne boye. Oko que ne boye té. Donc soit pour que ne droit. Donc ça dit yeba makambo zo sala na vie na yo. Soit OK na négatif, soit OK na positif. La plupart ya biso ba musiciens oyo tozala lelo boye. Tutambola toujours nzela sa est-ce que pour Simba quitter ngozo benga bozolo baki ya baninga ndezaki ya baki ni le Simba quitter stade na bino e Simba ite na ndeni kasi yo moto toloba ke non te nazolo ba o batu bazolo ba pona biso est-ce que bakosa yi makam ke bosa non bakosi biso plein la biso yango wana ti plein la biso yango wana oh bino bongo eso biso bongo nombre de personnes ndezaki plein la biso yango wana bato wana yaka na bango na Olympia bato wana yaka na bango na Zénith o bazaki wana o mona plainte biso plein na biso bato oyo balobaka mabe pona monstre d'amour bato oyo bazoloba mabe pona cultura pays vie ba cultiver nyonso il faut baye baboye plein na biso yango wana donc ça dit mpiaka oyo bato bazoloba ezande plein na biso voilà amona nga bato ba encourager bato mais makambo ça les encourager ma bien non nga una kanisa ko yebisa monstre non fait ça ozaka ya liboso mais lobby to ego ça monstre d'amour lobby monstre d'amour lobby ekutu yata neti tobetaki le 12 août ka tokobeta tata samedi elandi wana so ezali combien wana tokobeta pe kaka mais ba vie no eza contraire na bande ko mususu na landi ndeko na yo Josidie na lobby si ce n'est si ce qui zaki il faut appeler ça monstre concert nga yebisa vieto to poussangwata to préparer très bien tout ça tama une année à préparation par rapport Josidie na atali bolingo azakana ngona tata naye monstre d'amour amoni qu'il n'était pas prêt au bêta stade de martyr par rapport ya ba fali na ba ferregolo na ba wirande ba beta et yozo encourager le konde ngwana tu diras quoi non mais ndeko na biso Jocelyn esika zali na pesi mbote eza vina ye mais monstre d'amour bolinga te tango ba compter bato ba beti stade azana kati peu importe et lobeli na bino boko loba bo compter quand même ba beti stade donc depuis ba sala stade wana bazaka 10 musiciens ba beta stade wana na Congo pendant stade wana eza et oumeli tellement mais bazaka 10 musiciens monstre soit à 10e musicien au Abeti stade. Qu'est-ce qu'on quitte?
à côté de la palmarès bazaka 10 musiciens oyo babeti stade wana papa na biso Mobutu a salé les biso na 1994 je pense ouais 94 na biso té mais 94 des jours au stade Tonga Maka 10 musiciens kaka Oba Oza quand même. Oba Oza quand on dit ça gradin wana na pelouse. Ouais. Parce qu'au 10e vraiment. Parce qu'au biso, qu'on plein la biso. Libo qui en a des plein la biso. Est-ce que c'est que Félix Wazeko? Yani. Na Oloba boy. Non. Mais ma Oloba on a Zolba. Papa il est mon PC à Oloba ngoti. Alors il y a une émission confrère na yo. Donc c'est à dire plein la biso ndé yangwana. Tu linga na biso teke na sima boye et comme bon biso to pesa ki yoti. Yo pe pesa biso. Voilà. Ah, mambo musique comme il passe hein. Batu wandi malisute. La tuna que question mo kende na ngo. Yo polinga succès makasi. Ça va. Tenga linga carrière. Oh non ça la lelo za carrière. Succès za veste oyo et pour la mbula pa mpamba. On comprend? Succès za veste oyo pour la mbula pa mpamba. Mais carrière eza lamba oyo eza lokola parapluie. Et batela yo ozala. Et belé ba ça succès. Moi j'encourage et j'aime bien. Des fois aussi na okara banzembu na bango. Mes comptes bancaires eza ndambo. On comprend? Ngolo ba que succès na rémunération za ndenge morote. Et belé ba ça succès. Ah ça scène aibi ko tout communauté ya mboko eza nini? Pas pesa ko droit na yo. On comprend? Mais moi j'encourage bata succès bazala bata carrière bazala wana eza ignorance to eza nini parce que tant où ça la succès ça veut dire tes chansons sont consommées donc il faut normalement ça la inclure dans kata et quand ça consommer mais yo éviter ko déclarer chanson na yo parce qu'on est comme ignorance la chose aux na succès et que comme aux appels musala auto salaka musala auto non dit musala auto salaka eza pona mbongo déjà za passion na biso boulot na biso nzamba tinda mais toza na banati ils ont gagné les noms. Je vis très bien. Les bossons m'ont donné sa musique. Mais aujourd'hui, je vis très bien. Il y a quelques singles où il y a une plateforme. Je vis très bien. Ah bon? Je vis très bien. Vous avez inclus dans la plateforme NIM. Où vous pouvez retrouver musique. Plateforme Nyoso. Au Betty Junior Window. Plateforme Nyoso. Sur 145 plateformes, tout ça dans le monde. Je suis là. Et ça parce que vous informez, vous avez mon poto, puis quand même, au Ebike na bakendara boy, ba logique ou peut-être. Il y a un comme ça. Toi tu vas succès, toi tu vas succès, bah ça succès. Lui c'est toi qui a la victoire. Oh, mais on lit rien. On ne benga ba ya Willy Mosheni, on ne benga ba Eric Mandala le boss, on ne benga ya Willy Mandala mon vieux, on ne benga ba Abed Achour, on ne benga ba honorable chouchou. Yo benga bango te. Nga? O za TV. Ba mona na bureau na bango te? Junior Wendo. Non mais ma mona na bureau na bango te? C'est pas fou là français. Les beaux kanda ndongo zo kenda ngola. Abengio abisio non. Les beaux kanda. Abisio Junior Wendo na tala ki ona masa na ngano ndi prébi yakabo na palais. Ayepe na car atindi ba yo ozwa roboya kozwa mbongo ya lebokanda tene boya ndeni mbongo ya mbongo kasi za kandenge moko bande kuna ope ba te obike mingi nga lega wana emono lega na boulevard omona ba voiture nga na yebi ya musicien tele evandi na ba ozela kaka abeda sho abenga kaka sans invitation ozozela ba benga yo soki les boss les bokanda alobi wendo loko azoya boye biso sentir ça Djibril Ndombe Casimiro Junior Wendo ye azoya na yo son les bokanda mon ami personnel boss Dadi Sasa 001 Dadi Sasa toki na Luanda OK yo ta na Luanda OK ça na Luanda 001 le boss Cédric Teka FCC Mobimba, Bozarana non dit premier. Ben Willy, les Gabonais le plus suspect, les Gabonais le plus dangereux, les seuls fantômes qui sourient puissance mondiale. Bertoni Sinda, visant Saint-Phalia.
Farrell mis l'esprit Alves boy bandeni en côté match Paolo dos Santos guerrier Bodi Mata d'Union européenne na habité quoi to continuer na biso pour marambo et ça les dans Luanda wana donc le 16 déjà conférence de presse est allée le 14 OK donc le 16 septembre tous allés na la référence 6 chez le boss Matubakana Joël le docteur on a plus fort au Saranate faut mon avoir masalinga pour na visa te ya raté visa par téléphone et ce visa ya bolo ba na tongo to solo na tongo lobi na ngona tongo non dit to kotisi demande na tongo na ba 16h babi c'est bon docteur esi aloba boya kozwa kasiti visa par téléphone passion na mona ki liboso to na kenel ba mission na ngola mbala liboso esa passion na moni lelo te donc ngana za ya kolala babi visa donc le boss bon ngana benga mingi boss le docteur Matubakana mais ngana kena mingi na docteur professionnel wana ndeto na ngoposa donc deux fois te OK d'accord to continuer masolo na biso mais na longola biso na no côté wana benga to seulement côté culture PV le vrai problème au ezoleka na culture PV entre banana tata tozui les sorties médiatiques il y a trio le lokutu ba surpasser nombre na kata oka malobanga na opesa jamais ba crédit ba méga ba batterie na ngai na makambo o ngotu na ngawana donc sauter no kaka pona nini te non parce que baza bandeko na yo non na lingi na ngate omoni ngande na zolo bango ba lobby ngana lobby bango ba bénéficier ngana za junior wendo naza junior wendo omoni lelo na lali na bina ke États-Unis kasi ko na kei trop de visa na lali na bina ke mboka boye Hongrie Venezuela kasi ko na kei avant to sala ba divergence ya ba maloba na bandeko oyo ngo sala ba kombo na bango siko bandeko na yo bozana bango te na lingi na ngaso ba bandeko te bandeko ba finga papa ba bandeko na ngate bref na lingi na ngali susu masolo te ezape avis na ba journaliste presque nyonso obengi singa na émission na yo s'il te plaît maloba ya bampiakere ko tuna nga yango te voilà musique est dans mutu passia bazo finga nga trop bampiakere bango bazo bampiakere ba finga nga trop ngai balingi ba perdre cible na bango ngai na mandolo bakake oui bandeko bafinga papa te bango bamonyango mabe bazo finga nga trop siko na décidaki imagine moi na nga liboso Priscilla alors bien même papa il faut pas suivre les gens que vous avez pas le même crainte de vie on n'a pas le même crainte de vie ngai siko so na mina ke mboka nyoso na lingi na kene na kei na lingi na leso so mobimba na lie mais bango c'est pas le cas donc ça dit na ko vanda rateke na répondre ba tu moko boye Cynthia Limbole alors ben nga ba jara masolo boye donc ça dit plus jamais ngai junior wendo tozo telema de yabo to umisa na lisola ngo so pabiso to le cannabis ngo parce que ça qui peka des passages ezokende mabe oyebi ke ba vidéo compromettant kasi sort na bango ba proposer ni $50 babi chérie là no plan wana na $50 na $10 na ke siko na western avant na kende babilo ka ba $50 c'est ça na ligne na suma masolo wana te vidéo pour na $50 asala ngomba na $50 na bi mo se ngwa bongo siko oleza lata mobali bobiso bangala tolo ba vérité zala mobali ko se lata makambo siko uti na culture bi mpia kam te salenga boyo ngona tikaki po eza pour na $50 nda sala bongo o apozo mi oza leader omoni ngai na lobi boy oza TV tina kotalisa ka zolo likolo ça dit moi si mon côté à cause de la vidéo, on a jara bongo. Moi si on a la ngai, na boto la portable. Na la peine hôtel té. Si on a un hôtel, ngai moko. Voilà. On a marié. On est à vie privée, la vie professionnelle. Mais sûrement na mande fa makasi bo sûrement na mutu. Ouais.
C'est moi nana moto. On a mon gars solo. Non mais Mbote bimi. Non mais voilà. D'accord, Junior Wendo. Penses-tu que rumba ya Congo ils ont toute à bordure deux ans à continuité? Qu'est-ce que rumba banda? Aïluza, ok. Qu'est-ce que rumba banda? Loïsa ye na kotela ebokila Loïsa ye japonais solo penza ngai na kobala Loïsa bokila penza ngai ya ndelibala ngai na yo talingani libala na ngai na yo mama Loïsa ye libala na ngai na yo mama Loïsa ye wapelisa yango balobaka ntango ya bawendo miziki ya Congo ebanda awa bazalaka bango mibale wendo kalosoi na Congo Kisasa papa adu elenga na Congo Brazza. Voilà. Après grand Calais vina biso ti ba vina biso wenge ba sala biso posa to sala musique lelo ti tokenda. Donc ça na continuité. Voilà. Différence ya kalana lelo zo ebana vraiment. La rumba lelo parce que lelo comment plus bon rarement ba chef d'œuvre et comment plus to luka mbongo rarement ba chef d'œuvre mais quand les gens benza que yo ba vie ba no sapeka mingi succès kaka na ba chef d'œuvre na succès. Voilà. Donc vrai défaut yango wana to plus bolingo na visibilité ba chef d'œuvre exacté lelo et comment rare to kanga na chef d'œuvre so ok na bisiko ba betaka ba musique wana o kaka ba via kala njemo alimatu to keno alimatu. Mais avant to beta bongo est-ce que yo moko Junior Wendo Europe sa biso nzimbo moko oyo to yo kango siko aiza chef d'œuvre kaya ona ina kendeti? OK, d'accord. Vas-y. Bolingo le kinga. Ok. Angela. Bolingo le kinga Angela. Eko samana so malatio. Nalinga mibali kasi asoki. Nakosani epai na yo. Ate de visita mambo pesanga Shokola kwisinga na papa Libale komikaka na botela Ewe kutuko bondo Kasabela Mahangilinga makama ebelanga Kawaniniye Nasembi nzambe asumba mai Kona banga na shombo mobali tamali bakamwasi mama azongaka nsima te amileli nzambo nanga namikabi na satana namileli nzambo nanga namikabi na satana. Papa français on les a ba chef d'œuvre de ça dit fête nyonso mona ka mutu ayi akangi mais lelo za bongo te
lelo tozana rarement banzembo ya chef d'œuvre soki nakozala mwa mutu to nakozala un peu tolérant. merci c'est ça le mot soki nakozala mwa tolérant na ba chef d'œuvre tozala bandeko na biso lokola bafali asala liputa ekoki kozala chef d'œuvre tozala ndeko na biso lokola Ferregola asala Zazu ekoki kozala chef d'œuvre Ekoki to eza chef d'œuvre. te ekoki kozala chef d'œuvre na tongo na conditionnel Bon, tiasko naza poso pesa biso ba chef d'œuvre ya ba artiste o. Ouais, lelo. Oya ekoki. Sangisa bango nyonso. oya lelo Te ya lelo te. Sangisa bango tout. Ko banana faire fali pour faire bagi yene mta le premier na bino nyonso to ya ba leki nyonso. si ye ya na biso Ah d'accord. Le roi yo lobi ya mukolo OK. To bandi na yaya mokolo. Kita na bale mona suka na ntoloba. Bango nyonso to na lukela biso ba chef d'œuvre, ba conditionnel te. Bah après bon et pas Ferre Gola bataringe ya mukolo tozana okozonga maboko bamba okozonga maboko chef d'œuvre et pas Fali maloba taba yebisaki ngai nzoka ezalaki makoma mele koma makala nzoto liputa bo basili ezate sili to clôturer baza surtout bana ba wata rien. ezate oyo etikali oyo batube esali succès Na ba album ba faire ya lelo rien. nazoloba te esili na soki na wana ezate le reste bazate mpe ezate ouais D'accord. Donc c'est dangereux pour la musique à Congo. À quoi bon ba pesele biso sikoyo ba kotisa ki biso na patrimoine ya UNESCO. na babiloko kala Ya lelo te. te na babiloko banjela biloko bawende okalosoi bapapa tabulei tete Bato ba kanisi peut-être visibilité ya bato ya lelo nde mute kotisa biso na patrimoine wana. bazonga ekala po bayena ngo lelo Ah. OK, d'accord. Toromo kende presque na suka. Stade de martyr ya waze quoi au matin na podium sel biso bien na mobimba na ndongo lataki na les constats au pesa Fabregas mbotete ezaki dia quoi non napesaki mbote micro kuna yembelaki Fabregas mutelebisanga kutu ya wendo ya yo yango ezobeta bien yango ezobeta bien napesaki mbote wana baza omoni nga Fabregas aza matia tango mati tango waze kwa bengi nga na yaki na yemba na yaki na pesa mbote te na yaki na yemba Fabregas a comprendre que ndeko na ngai azwema na micro eza pete apesi ngai ye micro na yembelaki ya Fabregas mutu apesi ngai to yende mutalinga kotsaka kimia pozo ya na oza te muta ya shosho ya bangala ba guerre kasi biso na biso bangala ye pa mungala we bakate comme so banga ka maestro osanga PG mobo na micro na yembi kuna micro ya yembeli na bangi te te on a prête kasi sikende après ngonde inda kati aprende inda immédiate aprende inda voilà d'accord ça j'aime tout ce qui ça biso na iloko oyo makambo ya yo na bandeko no ya ba artiste comédien basesuni na izaka nini baseni ba comédien Janifa ya leli na kombo na yo José de Londres leli na kombo na yo izaka nini ngani na bangi sa fort basepela te na kombo junior wendo obindeka to sali boy tanga na se okomona ba insulte pour nini parce que tu es beau et lancé ngaku na mabote mutaboa mwindu boy ba chéri balinga ngala za kande bote ngama mabote eza nini en fait koboto yaka ndepo bandeko na yo mibali na sali ni koboto la basi ya bandeko na bo basa bo balinga ngapi pwani basa ba maboke bolinga ngapi pwani otika ngai. Merci mesdames et messieurs, c'était Junior Wendo. Et voilà, tout comme na biso na suka bandeko nyonso tout batali biso de partout dans le monde. Un grand merci na binobo continuer ko zalana nondi premier Sam Kuku le nécessaire na Londres bambote na yo koto zali mon grand Sam Kuku le nécessaire bambote na bandeko nyonso tout balingara
non dit premier Patrick Menayam depuis les États-Unis, Joël Yayi soit aux États-Unis, Suga Baby, bébé formidable, Silkara Trouté, Suga Baby, bébé formidable, et voilà, bandeko tout, Balingara Biso, Ezavira Levi, Yahweh Levi, Tokutani Nabino, Christian de le basket, mon ami, tout ça dans les bons, prochainement, bandeko Bazoya, Boy Bandenini, Boroyamba Bango, Tokutani prochainement, ciao. Tonga yetani shirila mukana melayo yebisanga yibebelelo kolia nini yango esala kabia kona mosi yetu na kuya mobali na ye papa monsi se moto yo kolinga mingi pasi peko yo na zela na ye na maboko maye tango sakanga maye miso soki na kolela lela. Ce qui s'allie au qui vous L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments se veut, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais des mouvements associatifs publics et privés d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de la RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa.
À en croire à Doyoé, ambassadeur de la jeunesse congolaise, l'objectif est d'apporter une solution rapide liée à la création d'un espace d'échange entièrement consacré à la cause de tous les jeunes Congolais d'ici et d'ailleurs. L'ambassade de la jeunesse congolaise vous concerne tous, n'hésitez pas. Vous devez comprendre que ce qui nous réunit nous rend plus forts. Et nous allons avancer toujours avec la paix et surtout l'unité nationale. Voilà pourquoi j'invite toute la jeunesse congolaise à se joindre à nous pour collaborer ensemble. Moi, je joue juste ce rôle de médiateur et le rôle d'avocat. Je serai là pour vous et je me donnerai corps et âme juste pour vos préoccupations et vos problèmes. On sera là. L'avenir de la République démocratique du Congo promet meilleur et cet avenir est beau. Et nous allons construire tous ensemble l'histoire de ce beau pays, la République démocratique du Congo. D'après les invités, l'inauguration de ces bâtiments se veut être la concrétisation de la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Et je déclare donc en ce jour inauguré ces bâtiments qui est dédié à la jeunesse et j'invite toute la jeunesse congolaise à fréquenter cet endroit parce que nous mettrons à la disposition de ces lieux toutes les informations et toutes les opportunités pour la jeunesse, mais également que nous tous puissions travailler à côté de nos autorités militaires et sécuritaires sur la question de la paix pour notre pays. Projet, ne restez pas ces jeunes-là qui est en train de murmurer, de pleurnicher à tout moment. Essayez un peu de penser à quelque chose à faire et puis voir l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur qui vous fera la voix pour voir le ministre qui peut peut-être concrétiser votre projet. Mais c'est un plaisir, c'est une fierté aujourd'hui d'avoir ces très beaux cadres qui désormais pourra recevoir des doléances, recevoir quelques problèmes que nous avons nous jeunes. Donc je dirais coup de chapeau. Depuis sa nomination au rang d'ambassadeur de la jeunesse pour la paix en RDC, ce digne fils du pays se démène grâce à l'action coordonnée du ministère de la jeunesse à faire les lobbying et plaidoyer pour l'épanouissement de la jeunesse et son implication dans les processus de prise de décision dans les institutions étatiques.